Bandeko mvote bisika nyonso bozolanda ngai ngande kuna bino simo poso lobito nzeta moseluka takire ngundu kakamnya munene tembe sili bajalo bakufi ba fo konti pe bakufi la bulu yeke bataria na madaila bandeko na pesi bino na numbota Yesu Kristo bisika nyonso bozali na pesi grâce ezala na kati mabuta mabino nyonso oyo nyonso bolaki nango na posa nzamba lola akanisa bino apesa bino bozana kimia pe boboto amen. Bandeko na yeto solola lisolo na baki batu miso babio tebo lisolo wana te nazo na yeko pesa ka conclusion lisolo manike abuo pia na ozongla lisute. Bandeko bolandi yango pe na tolanda nanu ongana zoloba ongana ona zoloba lelo ba masolo misusu tokoloba ngombala sima ongana zoloba lelo bolandi mandike bien alobi na biso nini makamu nyonso aloba keza nango lukuta ngaba kini ngabi makamba manike bokende vitesse c'est qu'il y a quelque chose caché boye ko mona ngo na yeko lo apela bandeko na ngaya ba chroniqueur na ba chroniqueuse avant ngo lo bana likambo bo vérifier rapé bien bo linga katembala moko kaka wu ni sobe ba komo sala mo ba bezi na bango bo suka ndeni omoni siko makambo bo loba ki boza ko ganga siko to suki wapi makambo bimi na ngo kiza lukuta asala ki bezi na sala ki po ap nini alekela kisi nzoka na esprit omoni o eloko moko eza na biso ba congolais to sepela kana likambu to mona kaka biso to mona ka o eza wana me to yeba te o ezo ya sima to yeba wana te biso to tala ka le présent parce que ezala mabeza na mala biso to tala ka le présent nzo foto tala pe ndenge zo kende likambu est-ce que et un avantage auto na ba inconvénient aloba ki afingi sindi mais suka zo wanga na fingi te esaki na ngobe bez mone lo kwango botela ka pe lo msupe pona kokoba pe na niveau ya kosaba bez na bino ya banini wana elo moko bimi kitoko te mutu moko pe alobi likambo yango te bobandika koloba makambo mosusu mutu moko alobi likambo manike wana likambo asali te mokolo bongo mwasa mutu boki na kosambusa oyo te ezalaki nango bongo te limbisanga bandeko omoni nde momo nde tozokendele ifo ozama yele kozama yele mingi soko oza kaka zoba okotika na zoba oyo lonaki yango bukaki yolo ni loso no buka masango na mboka ni zoba notoka to zobeti kaka bamanike wana boteba tu désordre zoko yebi keso ipe basimise ko mbongo sopo liaki na yo moi 20% bandiko ngaka katanga bimi bakanga ke na solo bana batu ngabi ko kanga manike no mona ngo clarté nasemsa bino bandi nasaki na nga shote na lobi kaka ko kanga manike yo eza clarté ezali nango mama olati pyjama obimi kande ozalaki boni boyuko ezali nango basi kope ezaki préparé ya bandeko biso nde toyebaki te mena tele mena kibino likambo wana botala ba video na ngai oyo avanda loba yamani ngabi manike makambo ozomema mukolo toyeba vérité ego yiniso bato yango botala ngona songela ki yango des fois na baki manike modèle yo so kendele ba okango comme sundoki yango olobe finga ki sindite eloko te makambo wana nyoso sengi nango lukuta boyebu mais siko komba fali ya pe kote kuna na ndenge ni omoni ke ozo sombi sapeka mutu na wesiko okina kosela yeba promotion omoni fali loko na lobaki ngabi bato wana nyonso bazo distraire yo fali omoni na bino ba konike boninga ka kokota boyeba kanani ko vérifier te baloba vérifier avant ko loba likam bino bo vérifier ka te nyonso kaka wo
bino pe mutu ba chroniquer na ba YouTuber bino pe musu ba chroniquer bozo bo mamboka aka kolo namoni eloko sali ya mokako sa félicitation boende sala obeti vraiment misiki na ndenge to lingaka petit moko misokoli obeti eloko aka kolo mokako swa kende liboso Claudine Yali la femme de Valère na Grenoble na kambuza ya kobi na sens wana na lobaki siko so ngo sanga osenga pardon wana tout mais tango zo ngo lobalika ata bosaki babe il faut ba ko yo yebiso pe likamaniki il faut litidiaka mboka kisira yo ka satan ngo zo senga pardon na sinda olimbiso mais ata kofi ba ko na yebi na ngatende bo beteke ba kope na bino kuna parce que kope on esa kope bo ça dit déjà préparé na lobby oyo ngana rezonaki yango yo pe ekokisani na nobaki yango ngabi ngali kama manike na zomo na ngo clarté bisuba komeninga yo nene sa ya sona nga na saki na nga shona likambo wana te yango to bimisa kisi nzoka na oke mawa mani ko simbisi kisi nzoka tushi boye kisi nzoka loba bo nzoka disolisa na nga lukuta mani ko sololite na batu misuba ndoko leka ba misu tongo na tongo ko loba mani ka simbisi bino tushi tina te komi na tina omoni manike ndingo za wana ato lobi likambo aboyi batu bako yambo bako lando suto obebisi carrière na yo ato lobi likambo boyi batu banondima sute bayibika eza lukuta parce que yo moko so bimisi omoni eloko na omoni makambo ndenza masalaka oyeko bimisa siko ndengo osalaka osalaka bakamuno bien mais siko yo moko obebisi lisolo na yo mutu nyonso ondimelo manike so mutu andimelo lobaka azaka lolenge ya bino na kisi nzora parce que yo moko teki diske na okoko loba likambo malamu nde toza lelo manike mutu ondimo azate Nati Lokole l'ami de France Pascaline Ponde yana grâce à Ponde na Jenny Ponde na sens wana bandiko manike eloko yo sali muta ondimo so azate mutu akoko ndimo lo baka za lolenge parce que obebisi mek ba moi personnalité na yo parce que eloko bete kana mutu nyoso mone kango série mengana dutaka ngaba ko bisa ngadi makamanike na mona ngo flu na lobaka ngoti misubo komelinga aisa flu ndenge nini esa solo manike akosa bongo siko ndenge ni akosa kata yeko loba yimo ke masolona nyuso ezalaki na lukuta bandeko l'ami fidèle azanika Jésus ngata ngapo na observer lo ngelo kana soka na douter mabezali yango wana ozolo bapeli kamundiki mo eza ya sol nzoka bosaki na ba bezi na o monde to komi na momoyo bande ko na ba konike na ba bozala prudent et loko fo bo loba na te na bole ka mpo pesa ba tutoli il faut bo vérifier ka bolanda ba sentiment okoko loba na yo problème ite mais nezo de sa carrière na yo batu ba ndokola na tsube mission mingi te ba mona émission saka ya lukuta otika lipe bongo ko keno nyosona mbala moko koti wenzo kumoteka mayebo na mbika la zona mumba funa Londres na zozela yo biloko nyoso za boko siko tala oko finga batu makama minene yo moko siko so bezate est-ce que ko faire olimbisa ko zonso nongo zalaki bala membre mutazane mutu Kofi ndena iberi ya Antoine ako solisa yo miana bareze yam suso bo salaki kopa ngona Kofi yam supona omnani moi succès mata to pe sala to yebite nzambe kaka mutayebi oyo ko tsatira ba fali na bakati kuna ba matsolomo ozo confirmer pe sikoyo ko senga batu pardon to sala ko ni to mesana kaka ko limbisa sande ko na bisa moi to sala nini to limbisa yi ngata banoko loba likambo batu misuba yinanga ako kongole pona ko yina pona ko finga pona ko koma ngabima kambo manike na so mona ngo clarté yango yo soki boko selanga na beta li solo musuli solo nga na yelika ya manike yango wana
bolandi yango pe wana bato o ba kolanda ngai sava parce que manike déjà ndenge sana bandeko confiance eza sauté baza bango na kisi nzoka te babimisi likambo mutu po andimi ya bino lisusu bandeko bokeba nini koleka mingi na bate na ba nini na ba kosala ba émission mpona babiloko ba distraction wana esisa bino ba carrière ovandika bozo étudier mutu bo bandeko nga ndenga na sawa na pesa nga mutu foti te ndenge tozanga na mokilo ya se oyo moye bimaka mpona muyibe bimaka mpona ndoke bimaka mpona mutu nyonso na jishaka mutu te nga na yebi nga moko bakojije nga na kojije mutu nakomi nzambe erere oyo to ndenge nini na jishaka mutu te bo oyo makambo susu bavie priva bato nalinga kokota yango te bocomprendre presque nga na komi mpo bakeso botuninga ebelebele nalobi kaka ndenge wana nayebi ntina nini nalobi bongo l'ami fidèle azani ka Jésus bandeko grâce à si grâce ezalaka pa Jésus yango wana lelo nde nazebisa bino bandeko nanga bakonike na banani na ba YouTube bozala mayele elongo nyonso bamemaka bino na mosu mpe ezosa bino lukoso mpona nini mpo kaka bamona olobaki mpo okotisa mbo mais yo okotisi mbo me ozobebisa carrière na yo te ozobebisa carrière na yo parce que yo ozomona kaka lelo bongo lobi bato banota so bemission nango te balia émission ya kwanga na periode ya sola nkwanga fufa okomi muta kiozi lala depuis kipomba tembe na tembe tozo c'est la maman nanga bino na yano na yana yo Hervé Gola tozo c'est la bino kana dynastie to yo kapé sango mama eko sare popesi ngwa makaka zwi Hervé Gola na zanga te na dynastie c'est na bisakyo na zanga tiso na zanga eza mabe na zala na sanswana ngapo na ngaba ndeko manike ete ya bino mutu bondimila manike ete ya pe bino l'ami fidèle ya manike ete ya bino bandeko na ba chroniqueur na ba chroniqueuse surtout ba chroniqueuse musuna monaka eloko moke ko bima te amuki ata mutu ya musa kwanika kana ndako ne bobimi mbango loba bongo ya bino kat so ba bibalande ba vina bino o nana sala mabeta ba mamuninga mabanga totala binoti bino bobima kana ba via bato ko lobe bele boko kota tina ba kacha misisa soto bito landela nanu ba landela ya yo yo sape mo santu te o sape na mabeno sala mala podi bino ninga kutse mabe ba ninga kaka ezala ka likolo ya bino bozo bomba poani surtout na telemelika ba chroniqueur na ba nani oyo parce que bino bolinga ko balula kaka soko potali mutanga solo ba yam surtout keba nyoka mutaria mutamandair mutakeba nyoka batatanga mandrandel wana batu bayaka ba pizza confessa mandra mais bino bomuna akaya babe ya bato na lobina ba ndeko na ba chroniqueur na ba YouTube bango nyoso wana ba chroniqueuse parce que bino bomuna akama be ya bato oteto non boko lo bana mutu bebo yiba niveau ni pe boko koma asa responsable pas ça na makambo ebeleti boko koma te bo dépasser bino bo kanisa kaka jamais bo étudiera dossier bo tiba avantage bo tina ba inconflit non vous donnez seulement la réponse ba moko mapona ko briser bato ce n'est pas ça mbongo wana mbongo bongo elia makano kitoko te mbongo lie na facilité bongo na buzoba bu yo lie mbongo na me réputation de kwane baby ndeko lobeli wana video ne tika libela est-ce que bozonga na ndebo zaka kala parce que bino boninga boyiba kati ya batu nyoso kata misisa ma ofungoli manu kwa linyo ko mona misisa eza mawa bande kwa ba chroniqueur manika simino touche adia kosakine tala ba émission de bolekaki butu malamu merci la